Mbote na bino bandeko balandi émission mbongwana na tondisa mina esengo ya kozali susu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission o bolandaka na bokebi. Merci mingi esika nyonso ezomi bino bandeko na biso ya diaspora. Un grand merci na bino o bozwi libako ya kolanda émission mbongwana pona mokolo ya lelo to yambi mwana mboka Pati Malanga o azali bongo président provincial ya parti Puna, parti allié ya UDPS membre na Union Sacrée pe communicateur il y a CCN et longo na yeto ko sola makambo ya actualité to ebi et actualité za vraiment vaste makambo salami mingi mikolo ba makambo mingi ya mabe Pati Malanga Union Sacrée finalement bo décevoir batu mbote na yo mbote mingi mwana mboka mama Rosette Nzinga mbote na bakongo mani baso ba kolanda biso sans oublier ba diaspora na pesi mbote na famille politique ngai Puna oyo kambami na mwana mboka Excellence Élysée beaucoup mwana Maposo communément appelé rescapé de débauchage na pesi mbote na lingumba na biso ba communicateur du changement pour la nation congolaise membre de l'Union Sacrée sans oublier tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na musala munene wa kosala pona koluka toujours kimia ingilo kati ya ngumba mboka ya biso Congo malgré pe azande entouré na bidongolo miso mitema likundu ba hypocrite ba scribe na ba pharisien o ba zingizingiye pembe na eba kolinga te kosunga ye pe koyeba na ko accompagner na vision azana yango pona koyeba na kozongisa sourire okati ya minyoko ya bakongomani kolandisama na maloba oye mokayibisaka biso dira campagne na ye na 2018 Nandenge lobi wana to entamé mbala moko motuna oyo eza vraiment donc to ko loba capital 3 ans déjà na tête ya bokambi ekolo Congo démocratique chef de l'État oyo alaka kibato 3 ans déjà yango ekokisami bilan nini ko dresser sur le plan social éducation infrastructure sécuritaire sur le plan diplomatique bilan nini penza ko dresser na 3 ans ya bokambi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup mama Rosette na mutuna malamu wayo jour pour jour ndenge lobi 3 ans tata mokonzi ekolo akangi maboko te na 3 ans oyo asali ya minene pe akokamwa bien sûr azaki entouré na bidongolo miso mitema likundu parce que bino mona ki comment est-ce que dès le début il y a accession na pouvoir ya mboka biso Congo alasaki oyo babengi programme ya 100 jours qui vraiment combattu menacé par les hypocrites et les scribes et les pharisiens. Pourquoi bino okoba pourquoi bo accusera toujours batu mususu ya non motuna eza lokola papa na ndako soki éducation ya mwana simbité bakotala nani papa non il faut battre la pour les zakaka non bino bokomi ko accuser comme mwana soka bébé za tata mwasi mwana soka bébé za noko tozolo bela bilan ya chef de l'état yim tazana bâton commandement. Maman Rosette balobi la responsabilité est partagée tata mokonzi ekolo yemoko akosala nyonso tout est papa na ndako yomoko koma 2023 papa na ndako yomoko koma akosala bitinda bana bakosala papa na ndako yomoko koma kosukola bilamba basani banzungu kosala bitinda bana kende kosomba fufu kende kosomba masangu papa na ndako yomoko kenda kotika bana école non la responsabilité est partagée tata mokonzi ekolo take garant de la nation État qui numéro 1 citoyen numéro 1 boka na biso azana politique waye kolandisa na vision azana yango vision wana pour que e bana kozala matérialiser et sengeli bay Congo ba Congo mani baso o ba ko accompagner na kati ya ba institution kolandisa na ba responsabilité na bango nde ba ko ba ko matérialiser vision ta mokonzi ekolo lui-même État qui commandant de bord na moni tata mokonzi ekolo malgré ba hypocrite bazaki belé kubundisa ye na maso sali même programme à les jaloux moni pendenge zaki toujours combattu mais na moni sur le plan social quand même combattu banal bazo travail combattu que la bala mboka où il y a pesa ki bango responsabilité batu mususu te tokozo ba angelou te tokozo ba libanais te ba pakistanais te Pati Malanga o wana pe bazaka ko lobaka lokwa yo non biso tozana souci ya congolais pe Congo changer to yo na te pona ko sala utopie topé pour ça la lioto topé likelema na pouvoir à Congo non tu as pour nous répondre à la volonté à Congo man ko la nisama na lit o IDPS abunda le mona bali na pendant 37 ans tout le monde ko la côté na pouvoir na 3 ans jour pour jour tout le monde quand même dans l'Italie sociale quand même il y a quelques avancées significatives malgré maladie oyeki ko ingi lokati ya mboka biso Congo o babengi yango coronavirus tata ko a prêté serment certain le 24 janvier 2019 le 8 mars
to inondé sangoye ya mabina mboka maladie côté biso corona mais abundi na yango kambie même ya maladie wana bomoni bino moko quand même majoration ya ba salaire ya ba enseignant y compris ba prime ba enseignant ba komi ko toucher mbongo banda ko toucher kala bongo le société to moni quand même ba bis et la ki biso na kati ya mboka wa Transco à peu près 440 bis c'est déjà un acquis to moni quand même baisse ya prix ya ba avion et tika ko sala matin na mboka ba avion ozana ngo oh kaka oh ça la tour ya RDC na ba province basse ba to moni baisse ya avion oui baisse kasi ba avion ezali mais bongo susuni OK ne ba uti ko boto la wana non wana il y a un procédure ya kala ba ko landela yango l'un de ces 4 matin ma camion sur le kala limenia ba ko landela yango mais biso toza eza nyongo na to kutaki yango biso ne ba to yena nyongo wana te ce sont des dettes il y a régime antérieur et régime passé mais le coup là il y a la continuité du pouvoir toza censé au salani la continuité wana toza censé au salani ya refuta yango to moni quand même baisse ya ba passeport yo moko yebi na mboko prix ezalaka poza na passeport faut aller qui ya mwana ya mais le komi ata o ateka nguba o ateka ka fufu matembele aza censé au na passeport na ye to sepel pe makasi lelo o il y a eu au moins plus de 97 enseignants bazaka non payés ou ta régime passé mais lelo oyo ba komi salarié ba ko toucher moso na bango na kimia pe na esengonyo surtout lelo oyo to moni ke tata mokonze kolo asali maso ya ko éradiquer maladie wa bingi ebola asali maso ya kolongola ba kuluna ko komisa bango lelo ba na misala pe ba komi mécaniser pe ba komi ko toucher moso na bango lelo oyo to daki tongo midi pourquoi ba entreprise ya l'état ko sala kaka marche ba ko lelaka un paiement boye biloko na ezala ka lisusu te lelo to moni pe ba bundi na makambo te lotiliti na mai lelo musala muneza ko salema na niveau ya ozone construction ya tribune monene ya mai o ekokende kozwa direction ya avenue tourisme ekeiti na Kantati mususu pe ekozala mpanzi ya Lemba Yimbu o ekoyeba na ko servir à peu près 6 communes ezali déjà ba retomber ya makasi na Italie sociale to moni pe moko construction ya ba hôpitaux na niveau ya Kantati na niveau ya réhabilitation ba quelques pavillons na clinique Ngaliema to moni pe biso moko hôpital ya hôpital de la Sendwe na niveau ya Lubumbashi to moni pe réhabilitation ya clinique oh ya Kalufungula c'est déjà encouragé et un acquis to moni pe gratuité enseignement et latinzoto to moni pe chez Camille Namiba et comme lelo relancer ce qui na kena étape ya gratuité enseignement na lobilo ngonya mokako soit lelo plus de 4 millions d'enfants bazongeli nzela à l'école o itikala iko sali matin na kati ya mboka oyo ezalongonya peza mokakoswa pona tamu konze ekolo o lelo bana biso balongona soni na boumbu ya kufanda ka bandako bazongi na nzela l'école lelo pe tomoni l'état congolais à prendre ba enseignant école primaire en charge alongoli biso ba parents na charge na difficulté to akina yango ya kulala kate butulo kwa mwe pona kukanisa kama mukangisa mosolo bana pona kufutsa bona nzela l'école lelo tomoni pe quand même na mandat waye il y a eu plus de 138 écoles réhabilitées construites sur toute étendue ya RDC comme preuve yomoko zaki témoin awa na école eza na Lemba ya Mokengeli c'est modeste école ya Kantati sans oublier na niveau ya Kisaso kuna langa na 3 ans on rebeta trop na 133 écoles té poto moni bilili 138 na 3 ans wana to moni bilili mususu ela ki biso bana Équateur bazo fanda na babambu ba école na bango eza na batonga na bandele na banini kuna na éviter bozo tanga kaka mwandambo mais dans le Congo profond non musala eko salema na tout étendue à RDC moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi azali président ya ba congolais akosala musala onde kaka awate akosala on a tout étendue à RDC ce qui est important kaka que non ici à la volonté wana tant on attend que il vaut mieux 1 que 0 volonté ezali pe yango na tangelo bilembo et dit quelqu'un que non ba bazali entourage na yeba la ta volonté na souci à accompagner na vision za na yango ba c'est la parce que tant mo konze ko ndia dali entouré na ba hypocrite ba scribe na ba pharisien o ba ko sunga ite na lolenge o ya lingeli pona ba intérêt ba congomani mais quand même yemo ko za na volonté wana sur le plan diplomatique quand même il faut te féliciter mon amboka Félix Antoine Tshisekedi lelo RDC ezalaki isolé ezalaki na kati ya libwaku mais lelo o grâce à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi lelo RDC et komi pe mboka wa komi ko tiangoka et komi pe respecter lelo oyo ba benga bango banani ba représenter na biso ba différents pays lokwa ba ambassadeur bazalaki impayé banda ko bango bisika ndai ko fanda bisika ba ambassadeur ezalaki ba yebaki na ko déguerpir bango mais lelo oyo ba komi na kimia na esengo ba ko vivre malamu pe banda ko bango ba récupérer na ndenge longo bani lelo oyo moko doit témoin oculaire au monique RDC lelo komi considéré na niveau ya FMI na niveau ya Banque mondiale na niveau ya BAD
grâce à nini ya politique quand tout konze ko appliquer sur le plan financier au binomo bomo lelo to komi quand même moi na ba réserve oyo to s'attendait na ngoti lelo yo moko zape quand même témoin killer au moni ndenge lelo biso RDC to komi peut représenter na kati ya nini ya commission des droits de l'homme. C'est grâce à Nani Amon Amboka Félix Antoine Tshisekedi. Lelo Oyo, to comme membre à droit de l'homme, to comme quand même considéré et respecté parce que diplomatie à Félix Antoine Tshisekedi est en Molongo. Lelo Oyo, to moni reprise la coopération économique militaire avec les États-Unis d'Amérique. J'en passe parce que si on a vu dans le temps que non, moi par élément est sali. Mais la suite dans le bina longwana, na eko kende na teli infrastructure. Maman, mais tata mo konze ko loka moi na 3 ans mais to moni bilembo. Oui, Salemi, Banzela et Tongami, Banzela va réhabiliter Ango. Oui, c'est une réalité incontestable. Et pas Yoab. Nga état que Congolais na sali ba recherche ngai mama Rosette Nzinga. Pe na ba recherche nga na ko yibiso mo bisika o misale Salemi, ceux qui tembe okokota yo moko tanga nzela ya Google, pe soit okotuna ta bande kono na bitana na bamboka wana bingumba wana ba ko yibisa yo. Comme exemple, na kopesa au Mamouké, bitumage il y a 86 km na tronçon ya route Kolwezi Dilolo. Et ça les grâce à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi. Ceux qui t'aiment kende kotuna. Comme preuve, bitumage ya tronçon Boma Mwanda. Skinde miche mwana nga moko na otaki na Mwanda tant que uti ko lancer pose ya pierre ya construction port de Banada na oki sengo ya kotambola na nzela ya kolongwa Kinshasa ko kende ti Mwanda kitoko. Praticable, bien asphalté. Et Salingalo et Sengomakas. Comme preuve, na moni bitimaz ya trosso tikapa. Kamwesha et réhabilitation de infrastructure rurale connexée. On a s'attendait même pas. Na moni angolelo. Bitimaz ya 56 km. Ya trosso ya Paul Lovoa na niveau tikapa. Et tikala ko sale maté. Mais quand on a tant que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi a sali. Les autres ça quand même ne sengo pour mais ba construction ba. Mais awa na kati mo konzi Kinshasa o kangimi sauter to lobango lelo soki mbule beti na kati mo konzi Kinshasa. Kangame isiko zali o baloba soki mbule beti mama benyi mwana tikala ka kuna po awe sito dindi nzela ya kolekeza te. Mama na ngai Kinshasa weza miroir. Talatala yengo mo konzi Kinshasa qui label lelo se transforma soki ka mbule beti ba Kinshasa komi liziba banzela ezate banzela o esungaka bato ko désengorger centre ville nyonso ebongwana ekoma lelo mabulu lobe komi bo na ko tambo awa babandaki misala o balabala itaga to bongisa lelo tala bande ko flambeau ba komi na problème soki ovandaka na bon marché donc il faut longwaka déjà musala ata 14h. Ce que termine nzela no ko ma 16h pona nini nzela ezate nzela be moko wana bato babima nzela komi rétréci yango petondi mabulu bato bazotonga kino na makadam batongi pene wana moya ko bongisa nzela ezate itaga babwaki mabanga o bana Kinshasa balobaka kosa leka babwaki mabanga batie bangin 2 jours après bangin longwe nzela etikali kaka bongo. Oh, tolo babokasa mokonzi amboka kenda ko inaugurer lelo leka oleki nzela bokaso mo lolenge zali tena babalabala lokola de l'école tozu bakasai tozu babalabala nyonso akati bakasa vubu banzela tokotange bele bakalembelembe banzela babandaki avenue de la Foire wana ko kende kosale bimati kuna kino lelo misale za kaka lancement bobandi ko silisa na bana yolo bazolela balabala kimwenza. Yo zotanga kaka ba réalisation oui bon zotanga oui c'est bien bon toza pour chef de l'état asala abongisa sa kasi ezala telika moko soki ba salika resika moko bobeti maboko bobosani ke wana partout eza Congo démocratique Kinshasa eza Congo démocratique Chikapa eza Congo démocratique Katanga eza de Congo démocratique pourquoi kaka o ko cibler ba place mosusu Kinshasa eza capitale bato bazo souffrir lelo autorisation de transport ba Jean babimana nzela vignette babimana nzela mais bato ba otambola nzela ngo wapi obino bopesi population batambola. Merci maman Rosette na boyebi ça même lelo na Sud Kivu eza na banzela bato banda ko sala 2 jours mais lelo komi dans 3 heures du temps. OK ipo komi ozongi na kimia na niveau Sud Kivu na ville ya Kinshasa awa la responsabilité est toujours partagée na ba programme atamo konzi ekolo to mo na ville ya Kinshasa awa na niveau ya bibwa na terre jaune omoni musala kitoko esalemi kuna te na niveau ya commerce bokasa yo moko moni nzela ndenge tongamaki mais problème na zoloba soko tali même tronçon université omonaki ndenge ba betonaki yango soko tali
pour y asseoir et ça réhabiliter et bien très bien ce que longo wana okena route échangeur sur pont okomona ke musala salami ce que longo wana okena elengesa okomona musala salama okondima même pas musala sema na elengesa yo satandaka na yango même ke lelo elengesa yo comme modèle elengesa ngunza et comme modèle wana c'est grâce à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi ce que longo wana okena niveau Kari Press okomona olongo wana okena vende de la peine à Kiseso okomona okena route Pumbu na Gombe okomona ndio musala salama. Ok, awa, na Chaba, na niveau Kasavubu, recommandez Moussale de Salema. Mais le problème est dans nini, tant que Moussale de Salema, gouverneur et la ville à Kinshasa, Azo a pas la responsabilité parce que dans mon compte de Kinshasa, aïe bandeni a ça la suivi dans le sens que aïe ba ko soit contrôle ya, ko yeba kana ko nettoyer misala o esami na nzela pour kinzela wana, ba toujours ko rendre yango propre. To comment ndenge ba sali Moussala awa ya bokasa, ndenge ba sali biso bokasa. Mais lelo oyo et ande bo sambulu. Boka c'est comme une poubelle et comme un soto flou. Si vous voulez parler, tu as après avoir continué la vie de réhabiliter Bokassa, ne va rendre yango qui tombe modèle wana aya le susu yemoko akoma cantonnier ya ko bongisa ka ko kombolaka ko zuaka yango en entretien ton midi pourquoi c'est faux et archi faux yango no mona bi ke tata mokonzi ekolo azali entouré na ba hypocrite ba scribe ba pharisien na ba sadducéen o ba ko na ko sunga ite mais lui-même personnellement dans la société tata mokonzi ekolo a lobby social au bêti c'était na social mais lelo na zo biso population ekolo Congo démocratique azomilela bazomilela hausse de prix to benga panier de la ménagère hausse de prix sur le marché. Ezane loro morote tikali o ezana se. 1 litre et demi à huile o bato basala ki kosomba soki 2500 soki 3000 francs. Lelo ekomi na 6500 7000 francs. Ça qui a semoule o ezala ki $20. Lelo mati ekomi tina 68000 francs. Ça qui a loso lelo ekomi soki 65000. Sachet sucre ezala ki 7000 francs congolais. Lelo sachet sucre ekomi 11500. C'est 12 500 même. Carton ya quiz. Ezala ki soki 40 000 francs congolais. Lelo. Et qui n'a pas 60 000, 65 000. Thompson Pio du coup tu ezala ki nango moto ezanango bato ozano na ba maigre moyen. Oroye ko somba no atarama Pio jotie na ndaku. Lelo ko somba atarama Pio diango ekomi donc il faut pas joindre les deux bouts ekomi passe. Semouli ya pambo tozana ba terres arables tala ebele mabele ya kolona mabelo to ko lona penzo loni biloko ebimi mboka Kongo to ko zanga semoul mboka Kongo to ko importer blé lipa 200 francs ezali sous comme lipa ya 300 francs et bon bateau baza atali na suka ya sanza boazo zwa 200 000 francs afutanda kwe asala boye akipe bana asala kokangisa bo ekomi pasi bato bakomi ko préférer kenene wenza lotula akena bitula asombi alambi pona ndako bana balia yo lelo zobeta trop na social ya wapi wana ya mboka nini kaka Congo mona mboka pati malanga ba warrior ba yaki awa population abeti maboko gouvernement ba warrior tozu ba guerrier na mosala oyo. En tout cas, gouvernement, union sacrée, pour décevoir la population. Sur le plan social, en tout cas, Nazolo, Bana Congo, et Lelo, il y a une déception totale. Batokolia. Ils ont simbali sous-souté, il y a eu Congolais, Zarané, donc, au pimélier, n'y a pas de PC à colia. N'est pas colia, au pimélier. N'a soana. Tobetara maboko, population, betara maboko, c'est pelagaka, oui, social, ok. Maman Rosette Olobi point moko très capital. Oyo et touché kaka bandeko ba kolanda biso na etando ekete mais touché na ngai somi ya ba congolais pati malanga. Ponga imoko pe nazali peuple congolais lokola ba kolanda biso na nzela etando ekete. Paso ba on peut ba koleka na nga pe na koleka na yango. Soki ba on peut zanga ya kolia ngai pe somi ba congolais pe na ko zanga ya kolia. Ngai yo na tambola pe kaka makolo ti lelo. Ngayo pe naza ko lekana vie difficile mais sengo na biso ezali ke tozu mwana mboka ya solo vrai congolais pe azana bolingo ba congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais to sungaye to simbaye maboko
pour que ayeba na ko réaliser moko ba promesse malamu abongisa pona ba Kongomani. Mais tata mo conseil kolonde azali toujours mal entouré na babidongolo miso mitema likundu o ba kolinga kosunga ite pona intérêt ba Kongomani. Tala likambo ya biloko komata. Augmentation. Mais c'est le chef, le garant de la nation. Si le bon mais ça rien ne marche, yo longwa remplacer baton sous le rogné les autres. Mais yo kana kota na bozindo mama Rosette. De pes polico. Augmentation wana ya biloko. E bandi lelote, e bandi depuis kala. Soki to lobby total depuis gouvernement et le baki ki babiloko ekokita. Nde na tango wana babiloko ezalaki déjà ya komata e bien très bien. Problème est que tozali na démocratie d'abord faut bon tozali na démocratie. Mais bien sûr tozali na démocratie. O eza ko sala mayo moko yebi yango babiloko o mususu ko ko lobate ko landisa même na ba retard tozali ko mona yango dia composition na biso ya union sacrée. To moni peke moi mabe ko le kana katwana. Pona nini? Na constater incompétence ya ministre ya économie. To complicité na yeza makasi na hôteli augmentation ya biloko tongo midi pourquoi irresponsabilité notoire et pas ya mwana mboka ministre ya économie azalaki de sali bosambu na bandaki koloba depuis azalaki nanu na kati ya fonction na ye na bandaki koloba yango. Donc le gouvernement est obligé na minute oyo ya ko prendre ba mesures na lombango. Notamment, nous avons interpellé le Premier ministre et chef de l'État lui-même, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Yemoko a s'impliqué dans le Mbango pour la situation où il y a la na Kachamboka Oyo. Kolande Sama, na Oetali Biloko Akolia, Ndenge Komataka, Tongo, Midi, pourquoi? Biloko Zakomata, ba prix est galopé, Yomoko constanté en gros. Mais pendant que dollar est stable. Dollar est comme attaqué, dollar est comme bougé, et il y a dans le ligne. Ce qui voudrait dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde qui est comme alors, ce qui est ça, dans le ligne, comment toujours, biloko, et koki kozalakaka, il y a comment ça? Et tu comprendre, Maman Rosette, il y a comment tu comprendre les alénines. Bande qu'on a dit stopper un régime passé. Bazan a même mise sur l'économie nationale et en Bokanabiso. Pour la lobby qui a la même mise, ceux qui ont landé le bango malam, au commun a dit non, bango wana, nde bazaba actionnaire, presque, na ba entreprise basse en Bokanabiso. Bango pendant tanyo se basala ki na mboka oyo, 20 ans na bango moko bakomaka ba actionnaire, na ba entreprise nyon surtout à générateur de recettes en mboka oyo. Bango moko bazwa ki même mise, bazwa ki contrôle. Tala siko ndenge moni bakomi komema biso na vie dure kolandisama par la responsabilité bon bazaki na déjà na gestion na bango intérieure et na minute il faut to tchaba un bon technicien un bon technocrate na ministère on a économie tala bo sambulu na toka le so azala ki on a biso moko kutu ya IDPS akasia to monika bo sambulu lelo oyo ya mibale ko ya mutu ya bali ya alliance na biso na compte ya union sacrée ya FDC tala bo sambulu. Donc il faut que ce soit un bon technicien, un bon technocrate, à cause à la hauteur, il y a qu'au yeba, n'a qu'au dribbler, bah génial sur machiavélique, au régime passé, bah t'es là qui sur le col, bah sende, bah njube, bah mi pépé, bah mbongenyo sur pour que, et bah la côté abisso, à débandage, et à difficulté, la vision autant qu'on sait quoi la zana yango. Oza pour destitution, il y a ministre économie, au bételi, bah député, ma boko, na dengue, bah telemi, bah lobby notre c'est trop biso toza balobeli à peuple to moni tozo sala mosala malamu te oza pour destitution ya ministre économie. Mama Rosette na o etali destitution ya ministre économie point de vue nanga ezali na question à ko rappeler tina ya parlement il faut ko yebisa ba Kongo mane ba yeba yango en dehors ya ko voter ba loi musala ya parlement ezali ni ya ko contrôler gestion ya gouvernement. C'est ça le travail d'un parlementaire. Et tant que vous avez contrôler la gestion du gouvernement, ce qui est l'Assemblée nationale, et dans la carte de Misala Nayango, soit il y a proposer la loi, soit il y a contrôler l'action gouvernementale. Cela veut dire que nous devons comprendre la réalité. Et là, le peuple qui ça les alénines, il y a que la kaka va député Maboko, il y a que ça va l'ongonia.
na mokakoswa na musala o bakomi kosala na transparence baso na musala o bakomi kotalisa siko bisika o bambeba e koingela liboso na bao bazali ba membre ya gouvernement to pe ba mandataire pona koyeba na kobimisa bango noir sur blanc parce que biso tinda ba parlementaire wana pour que ba na ko s'enrichir te ba vinga mabumte to tinda ba on a bisika wana na niveau parlement pona koyeba na ko défendre aux ali intérêt à peuple congolais intérêt na biso fandi wapi na Italie social na Italie kolia ba Congomani bongo yo muto simbi département wana ya économie oza koyeba kozwa contrôle na yango malamu te biso to kobetela maboko ndengeni biloko ko matatongo midi poko na miso na ye moko aza komona yango ministre de l'économie a ko réagir te comme si tu es ministre de l'économie te et vous prenez ça normal aye koyebisa na ba Congomani ke no biloko ekokita tozeli yango ekitite aye koyebisa sur na ba Congomani ke no na kiei soit ikosala soki pêche soki nini na mboka moko ya bapaya kuna pona koluka moye ya komemela biso bapiodi mbongo bima wana plus de 6 millions de dollars mais kino lelo mama kati ya mboka Congo tozangi mbisi ebale ya Congo oye tondi mbisi lube ebale ya biso ya Congo oyo olongwa na Kisasa bongo boye kokende Kasai kokende Kisangani koleka nzela ya Equateur Mambenga okokuta nde bibale minene tondi wana eza bibale moko ya somo oyo na sena yango kokuta nde mbisi modèle tozape na balaki le plus poissonné oyo totanga yango na nzela ya l'école depuis totanga to balaki wana le plus poissonné du monde balaki wana totanga tokino bana mike balaki yango kenda elonga na Congo to ezalaka na Congo bongo pour que bayeba na ko orienter pêche na balaki wana ezo kozanga nini balobi il y a des couches de poissons au ti le lona na maman Rosette totikala ko pêcher yango te mais à travers le bateau de pêche à travers l'organisation na biloko wana nyose ko pesa biso facilité à kolia yango mais manque ya sagesse et intelligence liboso ba ministre ba dans ba département wana ceux qui ont un bon ministre alingaki a orienter tata mokonzi ko na ndenge longo bani pour que peuple congolais soit satisfait tala eloko ya kumbiso na précipitation ba yebisa ki biso ke ba poisson ngo yakawa tout le monde appelle ba poisson ngote tout le monde appelle ba poisson ngote 6 millions wana de dollars ngana kolinga ba député ba landela eloko na malamu il faut justifier 6 millions de dollars voilà et ça mbongo ba Congomani ça mbongo passe et ça mbongo difficile mbongo suyer tu as besoin de faire justifier yango soit tu as obligation à kolandela yango soki bakosunga biso to yeba yango te c'est que mbongo yango 6 millions wana ezali ya famille ya ministre to pe bana nae soki la famille na été bana te mais faut to yeba bisika mbongo wana ezali pe en plus de cela to kosenga na ba député national ba député na biso ya union sacrée bo suka wana te bo continuer bolandela ba ministre nyonso yo ba ko sunga tata mokonzi ekolo te bo mettre bango libanda ya gouvernement na ba mandataire o ba ko sunga biso te il y a autant de mandataires corruptibles mitema likundu ba hypocrite ba scribe ba ko linga otambola kana voix tata mokonzi ekolo te mais bo tira biso bango libanda bo ko bombela biso bango pona nini ba ko bombela biso bango pona nini ngala pesi bravo na ba député national na initiateur ya motion wana longonya mokako swa putuliko wayo pe na ba député baso ya union sacrée longonya na musama malamo basali sans oublier président de l'Assemblée nationale mwana mboka Mboso Nkodia Kwanga na musala malamu oyo azwaki comme le débat pour que motion wana eyeba na ko sionner pe ko sa musala na niveau ya parlement na tombeli bango longonya parce que balakisi solo ke ba komi ko koma siko na souci ya peuple voilà le travail d'un député ta musala député. Enfin Simayako annoncé na compte Twitter nae que a démissionné na poste nae ya premier vice-président ya chambre basse ya parlement mwana mboka Jean-Marc Aboud postulé qui est mon qui na parlement pour na déposer lettre nae ya démission azali lisusu na kati ya ba membre ya bureau ya assemblée nationale te a déposé qui lettre nae conformément na mibeko ndenge esengi yango lecture na yo mwana mboka Pati Malanga. Merci beaucoup Mama Rosette Nzinga na oitali démission ya mwana mboka Jean-Marc Aboud état que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils allaient répondre à la procédure normale. Oyezo salaki mandat wana azwaki yango na kombo ya parti politique songolo.
o ba bengi yango IDPS o ba kongomani ba sonso ba yebi na position na ye oyo azalaki na yango lelo azali lisusu na position wana te o biso tout yebi o mutu moko abunyango azate. Donc c'est normal à démissionner parce que ceux qui albaki que peut-être aboya ko démissionner là peut-être à ce moment-là IDPS alingaki ayeba na ko réagir autrement y compris na bande réunion sacrée. Peut-être balingaki ba na ko ba disposition mususu pona ko yeba na ko s'en charger nango pe balingaki ko salela o ba bengi peut-être émotion moko boye pe ba voter yango pona ko luka départ na ye. Mais en réalité lokola yemo comme na mboka Jean-Marc Kabundi état que démocrate alobi voix o ezali voix démocratique pona ko yeba na ko respecter yango c'est mieux na s'incliner na kende kotika lettre wanga ya démission. Donc pona nga na PC Lungonya mokako soit ndenge asaleli voie normale, voie légale oyo ayebi na komema yango pe na kimia nyonso etia pe makelele te et pe ça peut zoate et c'est normal et mais c'est mon abiso et kozala kaka ki makambo nde tambo na alima pe na molongo pour que ba kongomani ba mona esengo na mboka ba Kongo. Moi na mboka Pati Malanga to moni IGF a outi ko publier rapport moko o ba cité ba ministre o ba teki ba zamba ba tourbière maloba na o par rapport na yango ko mona congolais ko sala mboka na ye moko mabe. Mama Rosette Nzinga tala mutuna malamu oyo uti kotuna awa kolandisa na ba réalité oyo koleka na bandeko basimaki ba responsabilité songolo pakala IGF atali sibiso ya solo ki adani na souci ya kosala mosala na ye ba ministre baso oyo baleki na ministère wana ya environnement et conservation de la nature et bayaki na bango na ndepona koyeba na kosala nini na koyeba mosolo wa Congo ya koteka une grande partie ya forêt mboka biso. Oye ezali moko ya recherche na biso bakoko batikela biso d'existence ya Congo. Et les autres comprendre que non IGF a comme ko na mosana parce que IGF est là pour contrôler, vérifier, assurer l'audit technique et administratif des finances ya mboka na biso Congo. Mama Rosette et tala sikondenge IGF a comme ko na mosana bien sûr mitema li kundubi de mon miso ba fungoleli miso pona ko luka ko combattre ye. Mais toko sepela akota na mozindo musana pour que abimisela biso ba élément palpable pe bato alolenge wana toko senga na jisambo ka biso a poursuivre bango ba ministre alolenge wana batali ya solo ki baki na bolingo Kongo te boko sala makambo profit à individu ça pour autant tenir compte na toute une nation la République démocratique du Congo. Vous voulez sacrifier la nation au individu pis ba betaka sete bazo beta sete pona ba ministre o bazo teka ba tourbière ba zamba batanga ki bango penza no mais bon mais et bandai koleka kaka na mopepe siko IGF a publié nini bokosenga gouvernement ça impunité to lobaki ete mokonzi ya mboka lobaki impunité et sili oui démocratie mais likambo etali impunité au sali mboka Kongo mabe ozongisi misolo soit osali boloko pe ozumi solo ozongisi. Mais oui to wana mais to koloba impunité ngo to koloba que démocratie mais maman barbi démocratie on va dire liberté n'est pas libertinage après tout. Démocratie comme ça bino libertinage dans le sens que beaucoup ma kosa nyonso bolingi pour la démocratie non. Oui bah publier rapport. Vous devez quand même respecter les lois du pays. Tout le monde a payé les textes ba retomber nango. Mais c'est pour cela yango to lobi après avoir publié to kosenga sikoyo justice asa nini asa charger na yango. Procureur, mais le dossier en voilà. Fungola dossier. Moi la mboka IGF alingeti asale musana. Siko ekomi na procureur. A fungola dossier. Dossier a mosolonde yango wana. Kola li sami sute parce que alingeti pa lobike na ko bimisaka makambu mais justice pe a ko sunga kangai te. Mais justice on va boka biso mais finalement ba bike c'est la justice qui élève une nation. Si. Bon siko justice e tombola na mboka oya biso lingeza na lolenge wana te. Bolinga bo mabiso kana justice ya régime passé à corruption to lingi yango le sous-souté to boy justice ya hypocrite na ba scribe na ba pharisien et si vous continuez comme ça bino bazuza biso to ko risquer to senga tata mo konsekolo a réagir ndenge Laurent Désiré Kabila a réagi saka liboso bazuza biso parce
puisque bakosala makambo pe na molongo te bato lolenge wana o bango nyonso bazali impliqué na likambo ya folo ya biso tolingi justice ya poursuivre bango tolingi misolo wana ezonga bakanga bango kaka ya kokanga te tokosala bango koboniso bakangi bango bande na mosolo ebele ndenge bayi wana batika bango na kokanga te tolingi nde bazongisa mosolo mais baza ba membre ya union sacrée total bienvenue liota union sacrée bango nyonso wana ba ministre wana ba kombo nyonso wana ebimi bango wana kaka e balongwe bakoti aba sokoli sultan na bango balobi te poto kota kuna photo za la peto bazu bilamba na bango ya mbindo balongoli to basokoli bakoti na union sacrée bango wana kaka mais maman Rosette na lobi po mona bango bazu poste na poste na kati ya gouvernement union sacrée remanyama kala mingi te awa bilongi wana tozotala biso pe population to telemi bilongi wana. Maman Rosette Nzinga na ebisaka déjà même une émission passée que union sacrée au ezali cadre moko spirituel autour ya ba valeur na ba principe que l'on na vision chef de l'état mais toko na ba on a procédure toujours et déception ba tout déception mais oui procédure ya makomi Maman Rosette okena yango tango nzete wana esangana ki na ba matiti ya mabe mbuma wana ezaki ya malamu te azaki entouré pe na mbuma ya malamu mais ya azalaki wana na kati ya zamba wana. Mais tangu papa wana ayeko ebisa Yesu masali bike mais mbuma ya mabe wana sangana matiti wana akomi koluka bebisa bango to kata yango kokata yango te tika matiti wana ekola na bambuma wana mabe na suka na ngonde bokoyeba ko différencier wapi mbuma ya malamu wapi mbuma mabe mais bango nyonso tu oyo bayi kolanda biso na union sacrée to comprendre modèle na bango yo kasi biso to koyeba la kondima ko sacrifier mboka au Congo au détriment de l'intérêt, il y a un individu qui va connaître le changer. Mais non, non, non. Ba komi bomba na kati union sacrée ba crime na bango nyonso ba sali contre patrie ba bombi yango. Non, là c'est une façon union sacrée pe melo wana ndezo komisa batu na Maman Rosette sur le bibongo là c'est une façon de cracher sur la mémoire des spectres délimité et res mémoire leader maximum. Tolini ba cracher sur mémoire na été politique à mon mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali politique oyo est basée sur respect ba principe na ba procédure moto no kambo asalaka bato abomaka bato asalaka ni loko aza muto union sacrée à côté na union sacrée a commis blanchi a commis intouchable jamais union sacrée dans les filtres et ko sukola nyonso tout maya mabe to mona bilombo IGF abimisi wana to mona ba ko kangama mama au moins biloko ba député national basali c'est la toute première fois depuis Congo et banda makambo ba élection ko banda 2006 kino lelo mbala ya liboso ba destituer ministre en fonction est-ce que la reçoit le matin ngayo pati balanga so ba Congo na komi ko ndima solo ki démocratie ngo vraiment oyo to bandaka koyoka yango kaka na nzela l'école to komi komona yango suko live kulandisa na régime mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ah non to pesa longo nyata mboka pati malanga rapidement to komi kokoma na suka émission lobby mokili ezaki un peu bon pas mokili Congo démocratique bazaki un peu secoué koyoka boye après plus ou moins 50 jours à l'équipe na babolo ko ya aner mwana mboka François Beyazala qui transféré na prison centrale ya Makala. Merci. Oui maman, merci maman Rosette. Kaka ndenge yo pe oyoki ndenge ngai pe na yokaki yango. Ancien conseiller spécial à chef de l'État en matière de sécurité, à Kangamaki, à ma manière, il y a profession d'enquête. Et puis, au regard, il y a respect dans la procédure de poursuite, ce qui, Basilisi, pour atteindre ce qui est réel. Barosani, Baroti Gazong, Barotin Daina Makala, après avoir constaté, on va constater, cela suppose que, pour ces moko, Ezakoya. Tindo moni batindi na makala bongo procès akoya alors muto akoki ko banda ko se poser la question alors pourquoi batindi na makala o bwebwe non raison oyo bakangela kiye biso nyoso tuna raison ba interroger ki na niveau ya aner biso ba kongomani baso to yebi yango yopo yebi yango à travers nani à travers porte-parole à Tata Mokonzi Ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alikaka na njela itandowike alobaka yango alobaka il y a des indices sérieux oyo sali ke baluka moya osani ya ko interpeller mwana mboka François Beya et raison pour laquelle lelo otomoni ba yebi na kotinda ye na niveau ya makala mais na kolobaka kabwe il faut toyeba
na kozela procès, si pas procès ou déroulement ya suite ya nini ya ba événement. Mais oyo ba détenaki oyo ba tobakoloba peut-être pona nini batindi na makala opona nini, mais non, makala ezali lié oyo ba détenaka batu nyonso oyo bazali assujetti na niveau ya justice. Mama Rosette yebi yango, est-ce que ezali kambo ya kosalela yango tangwa to ya koganga to koloba ndeka twakomi ko tiela kango makelele tongo midi poko par-ci par-là eza na molongo te. De toutes les façons azali na kati ya milieu naturel na ye mwana mboka François Bela kuna nifa makala azali na kati ya milieu naturel na ye eza loko koloba te vrai statut na ye judiciaire lelo oyo yango wana vrai statut judiciaire na ye donc lelo tokosenga kaka justice nde ayeba na kolandela likambo wana alima na limemia mpe na ndenge elongo bani pour que toyeba na koyeba ba vérité maso oyo ebatamaki na nsima ya tentative ya coup d'état au bango balingaki basala na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo akoti na magistrature suprême mboka oyo na voie normale na voie démocratique à travers ba élection oyo ebaki na kosema na mboka na biso boni bayini bidongolo miso bakolobake baluka moye bazongisa biso susu na système ya dictature ya komaka biso na banzela ya ba coup d'état ekotikalaka kosalema na mboka o Congo lisusu mokolo moko te lokola déjà to ndibi ba élection et si to kena lundi 4 avril pardon 2022 chambre basse ya parlement bautaki ko adopté 18e prorogation et état de siège na Nord Kivu pe na Ituri. Tozomona makambo yango ezoko ba état de siège même ikoleleki to te komona porte-parole ya gouverneur militaire ko tombola mongongo pona koloba ete M23 na simana yango bakangaki pe quelques éléments ya armée rwandaise sango yango ningisaki penza na Kinshasa balobaki non esengelaki te aloba bongo esengelaki asala boye biso na Rwanda toza ba partenaire bautaki ko projet lisusu état de siège maloba nao par rapport na yango tozokende kaka prorogation mais ezobakisa matomoni M23 kuna amati penza makasi da niveau ya bitumba na bango na ba FARDC. Merci beaucoup maman Rosette. Grâce à l'état de siège et permettre na biso toyeba na ko comprendre maïmaso et koleka na kati ya est wa biso. Et comprendre biso toyeba comment fonctionne état-major général. Et comprendre na biso toyeba implication à la communauté internationale dans la situation en mboka biso Congo. C'est grâce à l'état de siège wana. Les lots situation à est ya mboka na biso, il faut boyeba que politique et diplomatie au président Félix azali kosala ezali très capital. Et là que seigneur population ayeba ezali que champ de bataille ezali loko mosusu. Mais guerre nyonso et c'est la toujours na négociation. Guerre nyonso c'est la toujours na négociation. Maman Rosette. Ceux qui ont bien voté na koyebi so yango wana. Les lots ceux qui ont moni Ukraine bazo Sibir ou bazo Sibir parce que président Abango zanga ki momke sagesse na nzela ya nini ya diplomatie pour na koluka o etali négociation. Mais les lots ba komi koluka ba finir kako bazonga ni autour d'une table. Et c'est la même chose au moni politique que mon mboka Félix Antoine Tshisekedi a ko kena yango na mboka na biso. Et c'est pour na biso il fallait toi encourager yango, peut te soutenir yango. Côté o mapinga biso baza na champ de bataille ba ko bunda, côté kuna tamo konje kolo a ko kena diplomatie. Pour na koluka toujours kimia, pour na koluka toujours asala maso afin que bitumba este et si là. Parce que tata mo konje kolo taki citoyen numéro 1 mboka na biso. État que moko oyo ayebi kozala contrôle ya mboka na biso na itali diplomatie aza censé ya kosala maso abattre la population au bazali na kati ya est parce que population bazala na kati ya est kuna baloko bana na yi papa bazala na kati ya ndako ceux qui bana na yi ba kokufa a kozala à l'est parce que bana ba kokufa na est kuna bazande bana na yi potata na biso na Congo dans Félix Antoine Tshisekedi donc aza censé ya kosala maso pour que ayeba na koluka moyen ya kobimisa biso na citation o tuza koleka na yango mais tuza ko constater moi ba ya kiti muke na o Italie état-major général na biso donc on va M23 bien sûr bon ba M23 o ba ka kokota na armée na biso bazali banani ba M23 est-ce que ba identifier ba moti lelo ba bunda pe kuna ese banani ba M23
Non, faut tout ça l'hypocrisie. Merci beaucoup moi mboka pati malanga tokomi na suka ya émission. Il y a besoin de vérité mususu batami na simisa la nini ebima pour que ba yeba na ko réformer les sous-état-major général et armée na biso. Ceux qui m'ont nous ko continuer na ko senga même na ba parlementaire. S'il s'agit ko interpeller le ministre de la défense, bien interpeller pour me caper pour tel c'est sûrement quelques vérités mususu e batami. Oh même ba kongo mani ba ko comprendre yango te na sima situation eux ko continuer ko lekela biso ko na est. Merci beaucoup mon mboka pati malanga, merci na ndenge ondimaki ko yanula na invitation émission bongwana. Un grand merci équipe technique au Basungi Bisso, merci na bino pe bandeko balandi, merci na le caméraman intelligent na benga Kupar Bola, merci Gaëtan, un grand merci na Freddy Takidi mutu oyo babengaka l'homme na double casquette. Merci à Suraki, réalisation émission à Mokolo Alelo Yagi Poutou, un grand merci le maestro. Régie finale sous les Mboyo, merci beaucoup. To pesi merci pe mingi na bandeko ya diaspora. Oh balandi biso à travers YouTube ya Canal Kin Télévision, émission Oyo Bozo Yango en rediffusion Mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30. Ngai na bino tokuta na poste ezali koya botika la brancher na Canal Kin Télévision Télé Vérité.